frère Mathieu a sali accident a kufi nzambe ya Wallace a frappé frère Mathieu to nzambe ya côté a wuta tellement qui a dénoncé bantalobé bango tellement mabe nzamba yoko frappé frère Mathieu a kufi bien aimé sangozo panzana en tant to me bien frère Mathieu voilà bandeko babengaki de partout frère Mathieu après dénonciation naie après avoir dénoncé pasteur Kaboundi Walesa parce que yazaki pas net ça na frère Mathieu et monsieur pas pasteur Kaboundi Walesa a tout beli a lobi maramnion tout boyoka wana bien aimé sango panzani frère Mathieu bien aimé dans les saints bino moto bozola nangai frère Mathieu après dénonciation naie frère Mathieu a koufi. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur votre meilleur site. La Voix Céleste Ndela Lola Esika Bonzambe et qui tarana loye mon amalwape na misala Bonzambe na Bonzambe. Laisse-moi vous dire que Lola ezo futabiso bien-aimés dans le Seigneur simana onto ya rolobake nzama boye to koye et lissus wapi bien-aimés dans le Seigneur Bonzambe na Bonzambe Lola ezo futa. C'est avec un grand plaisir et joie que nous nous retrouvons dans le cadre de cette émission, rien que la vérité qui vous est toujours présentée par votre humble serviteur Alvin Béa, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, rien que la vérité reçoit pour vous qui bandeko oyo ke ba mesana pe na rofinga le sous lolo frère Alvin nzamalo la repa molabini ba ope ba comprendre musalo to sala raté ba comprendre pour lelo ba comprendre que non Alvin adanaika au milieu du village. Il s'agit bien de notre bien-aimé les frères Mathieu Badioko, les résistés de la mort. C'est avec lui que nous allons nous entretenir tout au long de cette émission, rien que la vérité, à qui je m'en viens dire. Shalom papa. Shalom frère Alvin. Ça va? Oui, ça va très bien, merci. Et là frère Mathieu? Frère Mathieu Badioko. Oui, ça y est, Badega. Yo? Et ça frère Mathieu Badioko. Un grand merci à pasteur Feza Missi à la bouche autorisée de l'Éternel en Gamazirik, frère Papi Kongenda. Motema Mama Sylvie Wachini tozoze album qui sera sauvé na chant de fond frère Papi Kongé na Mama Sylvie Wachini pe na Mama Mami Mbunga na ngamu ya Suisse Motema Papa Blaise Mbunga Philo Moko ya Motema Bivens Domo depuis Londres pe na Emmanuel Motema ya Mama Gisèle Luke le papa Emmanuel kuna na Boston Bonzambe na Bonzambe Lola ezo foot frère Mathieu Bando bazolanda biso question nanga ya libose ezalike frère Mathieu a yebisaki na émission à la fois passée. Alvin, mukolo ngana ko leka lisu na émission ko changer malobo ngana lobby. C'est que Nadali serviteur de Dieu. Première question ngana. Merci beaucoup mon frère. Avant na répondre yo na loba boy. Ndenge toza awa, toza na posa te to gagner confiance et pas battu. Kenzambe. Toza na posa, il faut to gagner confiance. Plus et pas nzambe. Batu nyoso nakobeba na ngana bango. Mais na bon sa relation na ngana nzambe et puis il faut na sala oyo nzambe oya bikisanga na liwa azotinanga. Nakosela satima bata mokilité. Na réponse na question tuninga na ko répondre yo boy. Naza na eloko moko na ko changer te. Na makambu oyo ngana denosaki. Ok, ouais. Frère Mathieu, au CP Singa Makas, Bande Obazo, Lobik et Olobaki. Ce que Bande Obazo, Mituna Kesso, Babenga de partout. Voir autre qui a frère Mathieu, et ça voix naïte, et ça voix naïte. Na audio, Bande Ronabiso, Bachaki de l'autre côté, comment il s'appelle encore son nom m'échappe Tiffany, au Bachaki na site na bango. Bon, pour avoir les avoirs nangai, pour ngai. Tango na landi ponga pe na ola na nyoso wana. Ezafo non. Ezafo na nga Mathieu. Ya solo frère Mathieu. Oui, ezafo na ngai. On confirme que yo mutoloba makama bon aussi pasteur Wallace. Oui, nga mutu na lobaki yango ezafo na nga. Pota bango balobi ke frère betoko pa te frère Mathieu wanga na biki ezafo na ete. Yango na tuna ki certifié. Na tuna ke tango to soli na téléphone tango zo benga ngai, ta to soli na téléphone bi ma sœur. Pona komela ki na WhatsApp, ngabi mabo sala il faut to banga kanzambe. Et puis tango bo sala émission, bozolo babiki frère Mathieu awanga na lobi ko za vona été bobenga kinga na kindoki yo ube na moyi ube na ndoto. Ah bon to solo lipete bo soke za ya solo ki na loba ke wana za vona ngate bango baza bato ba audio te il faut ba enregistrer petit botika osona bango te
na sol no wanga na ke ezali ki fona na tikali ko wanga na voix na ngate eza ya yo eza voix na nga Mathieu Badioko ko confirmer makamolo baki oui eza yango eza voix na eza yango otika ko wanga na te na ko tikala ka pe ko wanga na ngote parce que eza voix na ngai olobaki nini kasi mais on ko rappeler biso olobaki ni sur makamolo est-ce que makamo bimisa si Pasteur Kabundi Wale c'est ça ya solo parce que la fois parce que ça qui na émission na église na yo tubelaki olobiki ozali musika nzambe otiki vi ya mobulu otiki distraction na kindumo ba pesa ki yo ndemo bana kolia lia mongo pa basi koto wutaki ozali mobulu makasi ya ne ba bengana ki oyo ko tubele pa Walesa o changer les sources langage. OK, merci beaucoup frère Alvin pour la question na yo. Premièrement, ce que lelo ce qu'on a mis ça c'est une vraie vérité. OK. Il y a koko manangai et pas il y a Pasteur Kabundi Walesa. Frère Alvin, ça fait longtemps makambo tali internet na l'écran les sous-soutés. Depuis na pesa ba témoignage nangai. Bon, les seuls sites maintenant que les Nazaréens. Même des fois tant moi ba nini ba polémique bandaki. Na sina loba ke za na site musuna ko lekateka les Nazaréens. Bon, tant na moni ke zo simbate. Na ndenge o nga na yebelaki et puis mosala nzambe ndenge tambolelaka. Na moni ke kibonzoto ekotaki makasi na kata nini ya groupe bi asine zo na kata site na biso. Esali na kata babuzo balanga sali nga na se retirer na ndenge nanga parce na mona ke na koma de ko bunga de yanzela. Il faut boyer beloko moko na biso bandeko nyonso faut boyer bango lelo. Il faut boyer ba lelo ke frère Mathieu Badioko ndenga za awa. Donc vie na ki ko vivre neti bato nyonso te. Même ko sala nzambe to sala nzambe awa. Nga na ki ko sala nzambe neti bato nyonso te. C'est-à-dire ngi ko loba ndenga na za awa vie nga il faut na yo kaka mingi nzambe. Donc soki na mi kotisi na kata distraction. Les jours nzambe akobwaka ngai atoka na ozasu na vite. Na ko vivre les sous-souté. Parce que nous allons rechercher dans le monde de ténèbres chaque jour, chaque heure, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Nous allons faire des sentiments. Bino bozana nga place moko te ngamoko na miyebi et puis secret za mutema na nzambe. Ozomona tango na monde déjà que ngamoko na remarqué que na comme déjà donc kokota na kata ba fitirité moko bo o ezana importance te na makambo nzambe. C'est pour cela mon na sala ki nini. Na sala ki effort na se retirer na nga na ke na luka siko elonga nzambe na ndenge o esengeli. Donc tango na luki elonga nzambe. Ça fait déjà 3 ans et demi to kende 4 ans na luki nzambe. Et puis tala ke frère Alvin na ta o nga bana ko témoin na kata internet. Na kata internet wana. Donc ozomona ke témoignage na ngeza ya impact makasi. Bino boza ta média boyebi ke témoignage frère Mathieu na impact makasi. Bato bazola bato bazobenga partout. Mais na ndimi ke na kata impact wana. Ozomona soit déjà succès na na poto na kata ngonano. Est-ce que ça va sentiment donc na sali ka ba sentiment non Nathalie déjà ndenge nazo kendele et puis na bisiko na zabi non il faut na se retina luka penze longanza na ndenge sengeli nazo après 3 ans et demi donc ne 4 ans na luke longanzambe na ndenge sengeli nzamba reprocher na makambo ebele kolo eko rappeler ngai na message à liboso les jours nazo baptême bolondaka ba témoignage na ngai les jours na ki bakena ko pesa nga baptême eza na nyoka oya bimaka na kati nini ya ezalaka des serpents mibale moko o azali kota gauche tanga pusani akomaki 0 mètre abetika mutu papa akufe disparaître deuxième serpent tango eyaki bato nyonso bakima to tikala ki ngana pasi banda ko baptiser nga apôtre Mbombo mutu apesa nga baptême yoana bato bota na musike bazoganga deuxième nyoka tango eyaki oza na liboko à droite aye abandi ko tourner amata 5 mètres akiti do tango apôtre a prier pour nanga tango azindisi nga na mai atombolinga nyoka wana ekufi or que nyoka ezalaki madame Jacqueline yemoko abandi ko regeza bi pourquoi Mathieu donc Mathieu trahir ngai Mathieu soki na yebaka na ngana tika otembe na bomaka na ngayo tana zui batem tana kufi na Yesu na seku na Yesu donc na bandela na zoti identité ya sika on nzamba pesa nga le jour là et sali que nyoka wana madame Jacqueline soki Jacqueline wana wasali ni a disparaître akei sur place Saint-Esprit akitaki muni manzambe kitaki professeur bande ko bima kola pesa message ya liboso les jours au koyamaka apôtre Mombo a collection na date na kainde ba komaka yango alobi soki nga nazongisi Mathieu po basali nanga basakani nanga mingi c'est-à-dire ko la pesinga mission ya ko dénoncer ko lakisa bana nzambe donc ke omoni po moni bi bezolo babi basala mosala nzamba solo bayi bakina bisaeli na ye na ba acte na ba attitude na ye et puis na façon na ko lakisa ba nzambe non seulement par rapport à nani ya Kabundi Walesa pourquoi yo kina ko tubela kuna oui zela na silisa siko na mission ko la pesa nga yango wana pona ko dénoncer ko sunga pepe de Dieu o bazana kacha ko yebate ba réalité soki nzamba permettre ki ngana sala 3 ans na deuxième monde depuis tala na deuxième monde zala ke belé ba te belé ba kufa ba innocent
o ba sacrifier bango peneti ngai bazalaki pe kuna mais pourquoi ça ba pona ka ngai c'est ça mosala nzamba ponela ngai yango de tana zongeli ba prier kolo yebisi ngali maté cette fois-ci sala musala o na pesa ki yo koluka suta soki na tiki yo tourna ko tiko libela koluka toza musika na ngai zala pemene na nga po oza na vie mulai na réaliser nyoso na bongisa ki pona yo mais mission ya makambo ya nani ya pasteur Kabundu Walesa kolo banda ko pesa nga depuis kala nazalaka na moi ba réserve muke pourquoi parce que yo mo ba tira mais zalaki komaki ya kolukisa na ba nini tout ça na bana ko banga sur le plan physique na bi nzambe ngana kepa bato balukanga et puis na ke tina église na bango est-ce que na kobi matote kola pesinga ba assurance alobi kende eza stratégie kola pesa kingai alobi neti ye alingaka gloire kende pesa e gloire oza nango besoin pesa ye kolo wapozo loba oyo ba prière pe na église kuna pa Kabundu Walesa kuna Yesu azate ngai biso kuna Yesu Jésus Christ ada pasteur a prière nzambe mon frère na yebiso yo ke na église ya Kabundu Walesa Yesu azate Yesu azate ndeni yo ke na kotubela kuna mais c'est là nasisa nano vision nga o nazalaki nango par rapport à mission tango kola yebisinga lobi ke kende pesa e gloire pesa bango gloire nyosu bako senga osala sala c'est-à-dire kende komisa bango ozomona parce que et permettre osala mission zanango ya nazana mission o nzamba pesa ki Moïse ndaka Pharaon ozomona donc nzambe ava libérer bana Israël na kati na kibombo wana et sengaki il faut utiliser nani mwana moko o outi toujours na kati ndako outi na semence ba israélien de sengaki siko il faut kaka donc parmi ba israélien moko abota akina boka mwana wana donc mwana wana akola ndaka Pharaon c'est tant akola ndaka Pharaon sa nini ayeba ba stratégie nyoso Pharaon zalaka nango ayeba force ya Pharaon ayeba donc force ya Pharaon donc makasi ya Pharaon ba stratégie nini o zalaka nango non ndeko bazozela est-ce que makamwa lobaki wana voix to vana yete est-ce que makamwa lobaki wana zo ya ko confirmer to zo ya ko wanga nango kasi zela na silisa po ba comprendre mission azalaki nango botango na kei esenga ifuna kena koma mwana nani ya Kabundu Walesa c'est-à-dire na kumisa na miso batu to sala ke mission zalaki batu bazalaki batu rebiso ne zalaka ka batu ba frère bango ba sepela na bango moi batu balingi gloire bo sala mission batu bafande sengi faut kumisa bango oui papa za ya nzambe mauto lobaka za ya lukuta tu ezani stratégie parce que na kota na kati ya mutema ya Kabundu Walesa ozomona donc na koma pena mwana na bango lobaka te oui to kompenza na ko pena mwana na bango et puis na audio na lobaka na peka boy bamona peke na kompenza mwana na bango nazui accès et ko permettre nga na solo na mutu nyoso na ko solo na kati église etake sœur etake frère et puis na mission ko la pesa kinga nga mona observer loko moko même sur les plans spirituels nga ko tina bureau Kabundi na ken église wana na sambla ki dimanche de 7h jusqu'à 14h franchement devant mon Dieu ponga na bangelo ko tena zo loba onga na yebi nga so kufa pona kombo Yesu na kufa parce que ye mutazongi sanga na kati ya kirte wana na mona eloko ya kibonzame na kati ezate parce que na moment où tozana ngo mon frère il faut tote ya batu te ta de la fin il faut to la kisa batu moment où tozana ngo il faut to kimela ka batu mingi na apocalypse ce n'est pas qu'il faut te ya kaka batu ponga na mona eloko te un homme de Dieu bible lobi il faut to bénir banguna na biso mais un homme de Dieu lobabi kete banguna batu ne so balobaka mabe pona nga banguna bana na ngai Walesa na bana na ngai Walesa na nga mo Walesa bakobela ba hémorroïde c'est ça prédication ya kirte yango wana. Est-ce que c'est normal? Et ça normalité et si vous pesi ba offrande de sili bo bimi siko yebisa ngai mutu akoyeba ko préparer vie na ye pona roam pona ba koza likolo ako préparer ngondenge parce que bozo te eloko te mutu aye paye atikali toujours paye akendeka ka bini après zonga na ndako yo kena ko na pona sala critique ya ba prédication na e na kendeki pona critique te na kendeki na sala mission na ngati na koma na ngona suka pourquoi na koma na ngona suka parce que eloko ali boso preuve ali boso ngana zwaki déjà gimoleka abota na petite sœur na ngai ozomona ngana bike gimoleka zanganga ozomona asala makambo na ye zanganga asala bakindoki na ye tout ça eza parmi pe makambo oyo eleki na MOP a se retiraki pour na kobanga makambo wana tango na landi témoignage ya gimoleka alobi ke mwasi na ye akufaki parce que babandaki koluka ko combattre pasteur Kabundu Walesa ne saliki mwasi na sa nini akufaki or que mon frère ngana ko yebisa bino très bien ngai na yebi gimoleka très bien na yebi gimoleka très bien mwasi na ye akufa depuis 2006 mwasi gimoleka ya ndako mwana na ye akufaki entre 2011 ou 10 comme ça
ozomona eza kutu doana wana kutu eza kutu te que soki ezalaki ba retour makamoni to tape na yoki yango na misoko la pesa ki ngai ngabité c'est le moment fona salango mutali busna récupérer gimoleka na bandi côté ngabise mon frère yo lobi ki otiki kindoki mais ngandenge na ndeto fa na bonza mazola sango zana kindoki na yo tisiko tiki kindoki te asabi abi pona nini abi parce na zomona yogi oza wana gi oza mo paye pa na ngate gi oyebi nga très bien parce que na ba dimension même spirituel niveau nga na komela kana ngo yo ndenge ozati siko otika pe ko komango te lilo ba gi ayebisinga alobi nini po makona zo loba oyo eza na bandeko mususu baza na poto basolaki na gi na téléphone pour soki na yebaka ke musu ko mabo musu na enregistrer na ngai bo tellement nga na poste ba ko enregistrer ba ninde ba so ba audio ba polémique nga za la mission ko la pesinga za sir na mission ko la pesinga et puis ndenge gi afandi afunga mazolo ba vérité na ba yokola sa nini ko la za na biso eza na bato musu na poto basoli na gi expliquer bango makambo bato neti ba papa Eric aza na Londres basoli na gi ba mama Vani aza na Canada basoli na gi donc ba papa yura na Londres basoli na gi makambo gi ayebisi bango na TV za lukuta te ayebisi bango nini ayebisi bango boye ngai tilo na tika kindoki na ngati alobi makambo neti ya ba temple nino la sabi wana za temple na ngati na solo ba frère zola na sur place yepa aza sima caméra afandi alobi ngai temple na ngai eza na sia mai temple wana eza temple na ngati eza temple ya ye moko nani pasteur Kabundu wale sakende ko somba yango wana gimoleka donc gi aza délivrance aza délivré te même soza ozala molimo nzambe so tali gi omona kaza délivrance te aza délivrance te gitilo kinoki nezali ba pax toi seigneur sala na kati nzoto délivrance na ngazwa OK vas-y alobi dans suite temple wana normalement il fallait pas déléguer soit disant ceux qui maître moko boye pour akende ba me matar pas l'église pour temple wana il fait ça la 5 mois l'église à pasteur Kabundu Walesa donc après 5 mois ça li que temple wana ça ni pour na ba succès na ye alobi akende pour les jours gi akoma wana na habité aloba ki akende ki kunef akende ko tubi le 24 décembre 2017 ndegi akende ki ko tubela boso tango soko akesiko ko tubela et ça li que pasteur nani Kabundu Walesa sala ki voyage na retour na ye après soit comme ça continue ba nini ba témoignage na ye bon normalement alobi ndenge basola ki il faut pasteur Kabundu apesa bango apesa combien $180,000 alobi $180,000 wana eza droit sur ya monde na bango basomba so ba biloko na kati ya monde na bango donc ye moko gi récompense na eza combien il faut basombela ye le parcelle à $60,000 et puis il faut basombela ye jeep ya $25,000 abibo depuis pe na ke na zomo na pe na eloko te na minute nga la comme na problème na monde na biso c'est-à-dire soki na futi yango te nga eko zongela nga mwana ngako kufa benga mwana kasani na kupe okufa bonecho te nga déjà boye atuki pesa ngape mwa ko banga na moi na nga na landa nga kutata muto na mbongo te molimo esa nini molimo na nga ebika ponga na yebisi mon frère oyebi ke bato ebele o balandi ba témoignage na yo etindi bango ke ba s'approcher avec pasteur Kabundu Walesa ebele bazana ba doute na bango mais à travers témoignage na yo ba ebele mais il faut yebake ozalaki nonganga obana ko sacrifier bato bana ko sacrifier bazalaki ba paye o bana ko boma bazalaki ba paye okoza na problème na nzambe mais ya makasi te ko leka kuto ke yo ozwi ba chrétien otindi bango na kati ya fausseté bisika okufezali obungisi milimo na ministère ya Kabundu Walesa kuna ba prière nzambe te na yebisi yo ke kuna ke bonzambe zate mais namona ba intercession ba prière et ça la makuna chaque dimanche papa mon frère wana eza mascara eza communication le bike ki bonzambe eza kuna te nini eza kuna et pas Kabundu Walesa eloko na yebisa yo ba tufi boye bango monde atier mutu nyoso kanza Kabundu Walesa aza ya nzambe te nga na keneki misoko la pesa ki ngai pona kenena ba vérité pona ya na dévoiler bandeko baza libanda baye bana ba o baza na Kinshasa mais muta bebisi mission wana eza ba certifié mission nini okinela ina kuna mission na kendeki parce que bato ba mona pena ke ti wazalaki na ye poso ki pasteur Kabundu Walesa azalaki ya nzambe aza musala nzambe angaka ye ba penza nzamba nga révéler ke mutu wana aye ko sala ba vantir ozomona parce que pasteur Kabundu bisa nganini abezana bato bazo benga ye libanda bazo bise ke bana na match wana tozomona clair te papa ye mo ga répondre alobi nini alobi ke ngamoko na za mutu nzambe na mona ka soki oya ka ndinga ba vantir nga na mona na ngayo
donc ndongo za na moni oza sérieux tout ça parce que moni ko bimisa mama ko bimisa na biso ifuna bimisa fo kumisa neza kumisa musala nzambe amoni penza kete oui mutu oyo aye ko tubela ya solo mengai na kende ko tubela tena kende ki mishoko la pesa kinga il faut na pesa gloire na gloire na ko pesa bango après ba fungolanga mutema na koma mwana na bango quelque soki moi soki un mois soki deux mois na mishoko la pesa nga soki mission na sili na zuba précision na makamunyo so na kende ko luka après siko na ko bima tanga bimanga moto ngana bimane tuluku ya bato ba témoigner na église waleza tilo bazawana ngana kende ko prêcher bango parole de Dieu na kende ko teya bango ba sala nyoso milimo na bango ebika balongo na kata distraction ya kabundu waleza c'est ça mission na kende ke nango mutali boso na zwa ke ezala ki gi na sina ko presque na suka poto resir gi domoni batifani ba sauter premier ba boaki audio wana donc pona ko bebisa mission oyo kolo atinda ki ngai mena kolo baboy même yon de quoi moi chose à Londres au tindi audio wana yebake au sambush no frère Matete ou be au million no frère Matete pour na bino moni ke bo dévoiler bo saline erreur c'est-à-dire il faut yebake au katine mission au ko la pesa kingai mama ndenge toza aw et au moins que ngam Matete ba jona sala ba ventir mais soke za ke nzambe muta pesa kinga mission wana nzamba ko futa yo et puis bino so bato ale Nazarena mutu na chopa et chopa musala nzambe mutu na apôtre papa toke dans le tuyo papa na lobi el moko bato baso ba bien musu fasa ko lobana ngai so kande leki na lobana nga boy mutu na apôtre chopa soit des apôtres a musala nzambe église ni nango chopa donc atongela bato ana kongo ba bi chopa musala nzambe ba vati yo mutu sala ba o tala el moko tango bo landa bato football na makambo ni mutu zo bimisa un homme de Dieu ozo témoigner ozo pesa ozo lakisa bato no banda ko lembola basi autant dans la monde à ténèbres maintenant ko lembola basi boy tout ça un homme de Dieu parce que oh ezaba enseignement ba témoignage na biso esala ke esunga bana nzambe et pesa ba courage na kata ba prière mais yo bato ba fanya famille o bana ko expliquer bato ndiko banda ko lembola wana osani a luka ba marché na pa yeba pona porte ba ke dinga zana lembola ka bien pa luka ba ser aso séduire ba ser aso séduire ba ser pa ba tsaika un apôtre oki ko fondateur il faut teya bato lo banzambe ozo sepando olembola ka sena lembola ka kitoko seko zo luka ba ser ba tsayoka po ba luka boya bo sala ekobo nde o mesana ko sala ce n'est pas normal sala ekobo na bana nde ba mesana cho plia na bana ndenge ba mesana ko sala na so na tina so bango te bango moko ba yebi na groupe na bango ndenge baza groupe ya ba ventire ya ba licro ba hypocrite bazo kosa bato neti bino bozawana bozo tala apparence ya télévision en tout cas ngai na nyoso na lobika na tiki na maboko nzambe na lobite ke frère Mathieu bajo kaza musato non na nga musato te naza na nga simple frère depuis kala bolanda ngai soki nazala ka mutu moko boye ne bolo wa loko sambongo ndini so loko sambongo yaya benasi na sala église ba monsieur bazo ba ke loko sambongo peut-être au kenda kuna nde pona mbongo kana weza nde moko ya na gimoleka parce que modèle ozolo be na kanda oyo kando ekoza la sorte que ya déception ya moi sito déception ya makambo etali mbongo ozi o balaka ki yote yango nde ozongi ou comment non ngako tunaza kuna te na kende pona mbongo te ozomona soko to pona mbongo po pona kingai na kende ki mission pona sa nini il faut na mekitsa papa nebisa kutu bango lezawa bato balingaka ote babengi babengani nga na palais na sali kutu même na ba audio ozomona pona ko luka pena ko yeba parce que un homme de Dieu tanga na ye na pesi ba témoignage na kutana ki na boy bato mayele il faut bozona otaya ko réfléchir et puis il faut déléguer na bato boye ba soki makambo mutazoloba eza ya solo bozo taya ko vérifier te bozo même taper ya ko tuna pata Saint Esprit to bebo bozo ko mosala nzamba solo ta même taya ko bondela boye ba est-ce que mutu mazolo beza vrai ou beza vrai te frère Mathieu to ndimelo ndeni la fois pasolo bagil maloba mususu oyo lisusu o changer ce que to ndimandenge nini mais bazo bengo ko za lukuta et pas bande rekoto au travail na bango babimisa ko za lukuta les pères ya mensonge za diable satan zo travailler kati na yo olana ke mission non bango nde bazo travailler na satan na sensini na lobi bongo il faut ko treba mona nga bien na sensini na lobi bongo to uta na site basaleli yo balobi yoka mona eke na lelo na ko lobeza boy pona makambo tu otuna nga question wana nga problème nga eza boy nga na kende na nga mission ozomona mission na kende leza pona mbongo te pona tere moko songolo te na kende nango pona etere ya ba ame milimo ya nzambe bika ava se kofe na musala nzambe moko songolo il faut lukana elonga nzambe bonde la nzambe molimo nzambe e cover que alexa penda que oui o musala nzambe ozomona siko mission na kende leki yango wana bo bango sikoyo baloba bikete to sala musala po milimo nzambe po milimo bato ebika po milimo soki ezalaka pona milimo bato ebika mon frère
on est donc ba dévoiler secret au ngaza la mission azala ki nango avant qu'on a silisa yango. Donc ba baby si mission nzama pesa ki. Ba baby si mission nzama pesa ki ngai. Et puis ça la kete na kende pona lukambonge pa kabundu walesa. Na lingai même na bana ko exhorter bande ba benga na téléphone te ke bo banga te na kende mission. Na bana exhorter bango te. Na lo bango même pas. Na bana ko exhorter bango ta ke ba chrétien. Asko moko siko exacti fani mutatindi bango. C'est la ça que fani mutatindi bango qui bo enregistrer, bo pesa ba mona ki bazo ngo gloire mais ba baby si ne passe oyebi combien millions mo bato. O balinga ki babika mais ça nango pétarte nazo continuer mission ko la pesa ki ngai eza kabunoleza ye moko te mais bele bazabe na poto batoni sila sana to baba ndoki ba jipe makanzu na Bruxelles bango to baba ndoki donc bango nyoso baba grâce sataniste baba ta boîte moko bozuma bazo fanda bazo kosaka batu donc ba miracle lukutu bazo sala ba spectacle bazo sala sa batu bazo sala ba plaquage magique bazo sala sa batu babilo mo ezanga tina OK basala nzambe en tout cas ba ndeko na ngai avant ya kobanda ko agir be ko finga kana ba commentaire ni tout ça na tout bino na question atre bino tout bato bozo finga wana est-ce que parmi bino bosi bo fanda bo kota na ba prière bo tout na nzambe bo ba si réellement frère Mathieu Badjoka za dans les bons ou be ba certifié na groupe nyoso ali nzambe za dans les bons parce que le gozo bomba bino za nini eza qui fanatisme c'est pour ça moi bozo même ba touche na ba pasteur ba ndoki ya ba sataniste ozoma otozo sala yango eza pona bolamu na bino eza pona mbongo te bandeko na ngai eza pona mbongo te tango bozo tia mbongo liboso bozo pesa diable gloire yango mona ba pasteur yango ba ndoko ba koma kiteti pona nini bakoma ko manipuler bana nzambe mwana nzambe aza muta discernement aza muto ava agir il faut kota na nos prières moli mwana nzambe orienté c'est ça. Mais frère Mathieu sangwe panzani déjà il y a bandeko ba bengi biso koloba ke yo okufi frère Mathieu voilà bandeko ba bengaki de partout frère Mathieu après dénonciation naie après avoir ko dénoncer pasteur Kabundu Walesa parce que ya zaki pas net au saina frère Mathieu et monsieur pas pasteur Kabundu Walesa a tout beli alobi maramnion boyoka wana bien aimé sangwe panzani frère Mathieu bien aimé dans les Seigneur bino moto bozola nangai frère Mathieu après dénonciation na frère Mathieu akufi frère Mathieu a sali accident akufi nzambe ya Walesa a frappé frère Mathieu to nzambe ya côté a uta tema qui a dénoncé bantalobel bango tellement mabe nzamba yoko frappé frère Mathieu akufi bien aimé sangwe zo panzana en tant to me obé frère Mathieu to za kutuna yawa ayoki déjà question oyoki sango wana ndenge ni papa ke nzambe ya Walesa frappé nzambe ya bandeko zo dénoncer ayoko frappé okufa ki orataki liwa ondeni bon na yebisa bana nzambe boye ngane naza awa mutoko bomanga te bon mission ko la pesa na assiste na mission belé na monde te fona sala nga Mathieu Badjoka ko mission ko la pesa ki yo na ba o ya bango hein Walesa aza serviteur de Dieu azo sala nzama Walesa azo bikisa yo zo ba kenzama pesa mission ko nanya on to ndimile ka aza nzama solo au juste ngai na koloba boye net makambo accident na sala accident te eloko moko te bongo na mona nzambo ya ko frapper nge pa Kabundu Walesa za nete ko nzambe ni biso to ka kenzama Walesa azo bikisa ba témoignage zo le ka azana banzambe na ye azana banzambe na ya salelaka mais le seul Dieu parce que nzambe azo salela wana bo nzambe na nga Mathieu Badjoka leki na makasi nzambe na ngai c'est Seigneur Jésus Christ de Nazareth aleki nzambe o azo servir wana makasi nzambe na yesoki ya yesoki Kabundu Walesa wana mais yo zala yikuna olia na Kabundu Walesa bofana na mesa mo bureau moko kena ko tubele pa mais frère o changer les sources non na lobi bien que ngai na keneki mission ko la pesa ki et là on y découvrir kuna na découvrir makambo ebele ki bonzambe zate mama ki bonzambe ata ba émission ko ya auto sala ba numéro monsieur ko ya na ko expliquer na local besoin na découvrir boy monsieur bazo tuna net que o dénoncer ki bande ko côté site obutaki o molimo kindumba o divorce batambola bien te kindoki sera côté là qui on a chambre na ba soutien azo nga tenter beaucoup isamana c'est que na ndenge ko yo ko changer langage parce que wano lo baki na kata église o ya Kabundu Walesa net o yo ko changer langage le c'est que makam o lo bela ki sert na biso Tiffany na site là les Nazaréens na basel nzambe akuna eza lukuté eza stratégie non là on a lobeza boy net makambo net ya bakambo etali ya ba certifié les Nazaréens tout ça pour certifier na benga ki ngai oh mais frère nga kotela na chez mukoni eh c'est moni nga tamolabo yoko to salabo yoko to ngazabi ma sœur
nana tina makambo wana ozolo belanga wana ti on a sina lobaki c'est tout mon frère on a lobaki pona les nazaréens c'est vrai ils a fauté oh Tiffany bon nazana besoin te ke bato ba betelanga maboko mon frère il faut ça la place na ngai nana posa bato ba betelanga maboko te même bato tout bakola na vidéo oh nazana posa bato ba betela frère mati maboko bravo non les problèmes ça que na lobby vérité yango wana soki eza ke na kosi côté ya Kabundwala ezalaki mission ko la pesa ki ngai na okaki jamais ko dévoiler mission na vana sala yango donc il faut na ya toujours na langage on a yaki nango pour kolo mo ka pesa ki ngai apesa ki ngai ordre bina sanini na pesa gloire na tombola kaza musala nzambe ya solo ay boy na boy c'est ça eza autorisation kolo mo ka pesa ki ngai mais pour makambo eta les nazariens na batutu bazoleka kuna ba certifié soki banali soki banandi batu bazakuna na ebite ndenge bazo evre na minute oyo eza lokuta te eza vrai donc bango pe batamola na nzambe te bon nalobi bien eza vrai na makambo oyo nga na lobaki to salaki yango non yoka to sala na salaki yango pona ndinga komema na ndinga polémique te osomona nga na dénonçaki yango parce que un jour ekosunga ta tsela ko potanga monango même yemo ka bisenga lobi deke o etalenga ponga na piquer Chris on ngo bomanga bi non ezana sasi nini ezana sasi motanga landi bo ako éviter ko sala ba bêtise que prochainement akoba ko contrôler conduite na ye il faut a changer pays pour na lokumanza yoka ki voit ya mobile na ye c'est une femme mariée. Bon, pour ma mobile, voilà, tout le monde a compté sur les parce que ouais, ils ont mobile naïe, soit mobile naïe solo, soit mobile naïe solo. Ah, Italien, chacun sa vie na minute yo, mutu na mutu, azo préparé pour la beaucoup zali kolo. Attends, to sali sembla, batuba mon angate naza saint, naza musato naza boy. Mais un jour, Gigi Manzambeza. Ozonga kuna ni souste. Bon, lokuta mabe moni lobby, to solenga na certifié. Tanga expliquer nga ba expliquer non na komela kende message na makambo ba lobby nga bisi bango moni net ba be te frère Mathieu lobby za voir na été na komela ke message nga bisi ma sœur omoni obozo sala wanza mazomona si réellement ezaki pona milimo bato babika bozala bato bo garder audio wana mais tema bozala bato ba sabolo ba succès na bino yanga bosali bongo et puis eloko lekeling ezaki bo sala vidéo bozolo babiki frère Mathieu wanga na lobby ke wana za voir na été yanga na komela nga ngai na solo na bino na kindoki be na ndoto oki nga na wana ko wanga na voir eza voix na ngai ngambo na lobaki yango bon peut-être soki bazo ba omona ngo mabe soki na ndenge ni non bo mona ngo mabe te nga na yaki na lobaki ona ngai ko loba po na bino ngai eza mission ko la tindaki ngai na ngai ko dévoiler ngo te eza mission ko la tindaki nga nde singa kifuna ko magana ti zoba na ko maka zoba na ya nazana bino to li assemble to fan ensemble et puis na découvrir la réalité et belé o ezana 4 ya ministère na batu wana parce que mutali boso na ko dévoiler dans gezalo gimoleka oso parce que gimoleka pesa njo to malini makamazo alobi makambo ebele oso mona makambo oyemoka lobi beke ngana bongwana ngana nute na bike ngaso na sisa na kengoluka gimoleka na tona so makambo lo beza so oh na biso luka gimoleka ezana batu oyo geso na téléphone na poto pone basi ba récupérer da gi depuis dimanche wana gi bazuye gitanga zongi akomi oh makamona to sola donc on mona ke gi akomi dako kima déjà mo makambo ebele ngana condamner sugite gi c'est un païen ozomona gi mo zo babiki ngako manzama na bina ngate etala kutubu mais gi na ni na réveil spirituel ba pesi chargé ya koyamba batu donc chargé ba paya c'est-à-dire ceux qui mupaya ye nde nani batu ba utaka libanda ba yaka so boye muta koyamba bile zana neza fregi mais fregi ti siko ala ba kindoki so bote siko ndoki na réception aya maka ba paya papa muta uti musika aye po aluka solution aluka délivrance na makambo za boti siko ndoki muta bongo la mutema te modana kindoki na kati na ye misala ya butu ezana nyoso na kati botie po ya makabatu supo bo sunga batu wana ukoma message nanga ezaka mo na minute to na tas de l'affaire mutu na mutu il faut aiba ko luka nzamba solo oya kufa asekwa pona biso to vie éternelle notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth mutu na mutu aluka nzambe wana et puis ndenge boza il faut ebele boza il faut se répartir il faut le kana kata ba repentance bo luka vrai nzambe po milimo na bino ebika ozomona ezate bakati mission na certifié pas ozanga bon pona ngai na lobi na tiki to boko nzambe pona pe na kanda na bango ça na kanda na bango mbeto so na téléphone te so benga na zo yamba ozomona so benga na zo yamba soka elinga biloko mo na zo kata téléphone pona ebiki akomene muta enregistrement
pour nous beaucoup ça enregistrer naïe nga za na promenade na pe na kanda pe à Tifanité donc chez ma sœur dans le Seigneur na ndenge to ba et puis to sali musala nzambe belé ensemble naïe problème na ngeza ke mutu na mutu koshasi na ife sala ayeba nzela zo kende pa to la nzela mibale to na nzela akufa na libik so lingi akufa ola osali ba sentiment lo ndima kama mokili parce bibe zolo babi mutu nyonso o azola na mokili na makamuna yango aza monguna ya nzambe c'est-à-dire soki ozotala intérêt charnel intérêt personnel liboso tala yango boye yeba ke nzambe akocha mupanzi et puis kufeza musika so belelo kufi okene mala moko na faire ozomona il faut la nzela ya solo olobi ndio bazolanda yo na question na poser ko na ebani na émission au changer maloba na émission na lo que tout ça est pas évangile kabuniwale solo ba ke Alvin so na changer maloba c'est que na communauté ba pasteur muso o gira ki na ko gérer mais lolo changer maloba na changer maloba na ça c'est nini na changer maloba te par rapport à mission ngazala ki nango ozomona pour net côté ba certifié ngazala na mission ba certifié ozoma atata ngazo benga ngalobi ngana na batusu bazo benga balobi na benga batusa be mission pas to combattre na combattre bango par rapport à quoi on a vivre na masumu non on a lobaki pona bango kuna eza vrai eza lokuta te pona ba Tiffany de Nazareth oui mais pona pasteur Kabuniwale ça eza nango flatterie eza autorisation kolo yemo mutapesa kinga mutute ozomona eza autorisation kolo yemo mutapesa kinga na kosela ba sentiment nga moko te yango na kendeki na sala okola lobaki pona ngai il faut flatter bango pour ba fungwela nga mutema c'est ça et ça là par rapport à mission azala ki nango comme que prochainement to ya masu frère Mathieu maintenant que on gimoleka na vérifier maramolobi so que ya solo que bosola inaye a dévoiler maramolobi bien aimé dans le Seigneur la Bible nous dit que n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde celui qui aime le monde se rend ennemi de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission na bandeko ba bengaka o Alvin ce qui nanya wale ça non na samile pas Kabuniwale ça te nazali moi na fait pas ko nzambe malamu ba rumode na bon marché bien aimé nazo saxe musana so nazala mona ya pasteur wale ça nebo mesana ko ba kenale amongo ya ba pasteur mais na ya minde ko nanga o ya ko dénoncer Kabuniwale ça na plateau nanga te boyete na tu à l'aise frère non oche elo na ko bisa ba négocier boy moni totika na mangama ki fanatisme musala nzambe oyo eza pona ki fanatisme te totika mangama ki fanatisme kuna boye na ba to bazo finga ngake Mathieu zo ki azo enveloppe kaki Mathieu salibo songa na zo kambonga Kabuniwale ça papa kaka lelo pam une semaine atate ata un mois kutu te na ba to bimisa makambo ata bilu moko nazali boma ou comment nyonso wana eza biloba loba ya bato frère Alvin ndenga aza frère pona ngai nyonso baloba oui ezala na ngoma kamone baloba ezala ba émission basala ke pinga nazolinga na kota na kata ba polémique te ube ba na kata ba polémique so ba polémique entre ba site botika biloko wana biloba loba tala kutu eza boyoka na Mathieu bokoza bonge paka Kabuniwale ça tout cas là c'est faux archi faux lelo oyo frère Alvin ya minga poto dénoncer makambo oyo to dénoncer makambo pasteur Kabuniwale ça yango to lobeli yango et puis nyonso na lobby na bika okata ngo te nyonso koleka parce que nga mutu na lobby yango pona zala na mission kola pesa kingai mission wana ekomi na suka te esuki na nzela mais nazo continuer toujours mission na ngai ba pasteur ebele baza kosakana na milimo bana nzambe peuple de Dieu bisiko zali mona nzambe nyonso il faut zona notana yo ya kolokelo nga nzambe même pasteur o priake pa na ye il faut bondela na nzambe ame ya kolakisa mo itadam na ye batu tu bozole ba frère Mathieu wana azonga ya komi démon frère Mathieu azonga ki démon frère Mathieu kabalise réclamation tout ça eza nango ignorance bozo sumuka pamba bozo beta mabaku pamba les frères Mathieu tilelo oyo naza toujours en ordre dans nzambe na ngai mutu moko takoloba bi ke frère Mathieu azongela soki monde a ténèbres soki ndengeni tout ça nyonso bozo sumuka pamba boyeba ke makambo bozo loba boyeba ke un jour nzambe pa kana bozo loba bi ke un jour nzambe azali ngape na bisi boyeba ke un jour nzambe azali vérité comme même on a lobby mais la même pona Kabuniwale ça même pona les Nazareth mais na lobby ke mutu na mutu ngeza na un jour vérité ko yeba na po nzambe azana bomoi mokili ko pesa nga raison un jour frère Mathieu bajo ko tile loyo nazo tosa oyo nzambe azolobela nga na osala nzambe na ndenge sengeli naza musala nzambe naza lokosa mbongo te loko moko na ministre na minute kola pesa nga na ministère na ngai o naza nango bientôt là nazo kende na ndenge azo orientenga il faut to dénoncer batu baye ba vérité côté zali mutu na mutu aluka bisikani nango oyo akocha likolo po molimono ebika atuka nzamba lola apambola bino. Frère Mathieu merci natika ozo $5,000 ya Kabuniwale ça te je fais que mon travail bon mon nanga pe que prochainement na kengo yemela na gimoleka na église ya Kabuniwale ça mais pour gimoleka
Gimoleka ozo banga déjà non na banga ngalo banga Gimoleka pona ne Gimoleka ta lelo alobi ne vérité pona bika okosa na ye po Gimoleka yo mo oyebiki okosa na ye ne oyebi déjà lelo nini ela kisaki yo ozo kosa ngana so na Gimoleka za po téléphone na display baby ngoyo ka audio onga so na Gimoleka comprendre c'est-à-dire Gimoleka ndenga za wana boye azana maboko ya bato ba Gimoleka famille Moleka bazana mbongo non Gimoleka azolela bi frère Matende naza boy mwana nga bazo bengane na classe famille wana Moleka bazana mbongo non Gimoleka binini Gimoleka lobi depuis asala témoignage na ye et puis pasteur Kabundo laisse départ les gars kuna ba copine te kufa c'est-à-dire abana ko za mbongo ne bato bazoya ba marché atsi bango misala ba mystique banini ba client ba yebiki so bongo la no mutema bito asuta bingana comme kufa pia kata mwana ngai classe ba ko bengana ye kura azo futa te ozomona nde naza bodo makambo yesi masute jona osola mabe ndeza ngana kokate ozomona abi azokoka te do moyeza te seme atika no ba dénoncer na ye ube asonga na misana ya butu ozomona ndenga azokene pona lendi sande ko abi mon frère tala eloko le eza très important il faut venir bika et puis ceux qui bokena le pont à Gimoleka ndeko alvin il faut que ne OK ozo image na portail kana musika tala portail ya Gimoleka basi nyoso satanique oza na portail na ye ti lelo ezali ba chandelier biloko to tonga wana ba biloko ne to betama ya Tade musicien awera Tade na jeune fille akufaki comment il s'appelle encore Suzy Ballon d'Or c'est que ça ya lukuta ou comment bon pona makambo ya nani ya Suzy Ballon d'Or aya kotika ba kaleso ya ba putu trésor ya ba Tade ya ba musicien et pas Gimoleka alobela on a ba émission avant Suzy Ballon d'Or akufa kisa kena ko sima kindumba nyonso wana eza ba bal na bango na pasteur Kabundo semba solo laki tu vois c'est-à-dire témoignage nyonso o Gimoleka pesa ki na église wana eza lokuta no o asala ki pa na yo en général c'est faux archi faux pour eza na bato baso na Gimoleka na potonga na bengi na WhatsApp na ngai ozomona Gimoleka zo expliquer elingo lobaki makambo nyonso Gimoleka alobaki za na émission no yambaki na o ya témoignage ki ko ne pas passer comme nous aller ça tous en général c'est faux archi faux c'est quand on pèse nani c'est que Tade adana ina problème te na pour tout trésor parce que ba benga ki ba sirika na ba émission musu bon ngama kama mwana ko tango peneza te ngande ko oncle ya Suzy Ballon d'Or ye moko je l'avais réussi à lobaki na émission na ngai mon frère tozana awa nani Gimoleka lobaki ni abi der kutu soit disant noko ya nani ya Suzy Ballon d'Or o bosala ki na émission pour a déclarer que ye mutamemaki Suzy Ballon d'Or pas nani pas Gimoleka akomi komenase Gimoleka pone ni ne ba yokana ifa pesa bango mbongo ba pesa bango mbongo tabi yo ba pesa mbongo lié o solisanga te abi menga pa yepa ku fode pamba yepa zone mbongo te mon frère tane to sakana kombo nzambe vraiment bon éviter tous les propos le pasteur ba komi ko cha mbongo anje po ba kosaka batu maka nzambe non après c'est ba sala nzambe publicité te Saint-Esprit soza nzamba solo nzamba ko tinda batu wana nazo ba nanyo tipo ba bango bokene na ba musicien sida mbongo ebele ba loba ba témoignage wana za ya lukuta papa sida mbongo mara fa de pas Gimoleka mutamema sida mbongo et pas Kabundo waleza donc baza batu moko voilà les propos tenus dans cette émission n'engagent que son propre auteur bien-aimé dans les Seigneurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Rien que la vérité, c'est par-ci que nous bouclons la bouche de cette émission. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Frère Mathieu, qu'on se retrouve à la prochaine, j'espère avec les mêmes plaisirs. Je ne peux pas boucler la bouche de cette émission. Un grand merci na Delix Arlo British ndeko na kolo les grands managers donc Mola Kizinzela na mon équipe technique de m'avoir soutenu Arnaud Kamande na bandero na biso na la star Mikolo Yanet Delix Aza na Congo mes petites sœurs na ye Priscilla Makangila ya Simi Poto quoi donc Zamalola à mon abino bonzambe na bonzambe lola izofuta mon confrère Christian je te salue ouais vas-y ouais ngape na PCP mbote na bandeko nyonso oyo obayoka kapena nzambe batuneti ba mama Gertrude Mujinga na kati ya Londres na pesa mbote belé papa Eric na mwasi na ye ba papa Uradok aussi ba professeur Tommy na Canada mais bango pe ba bengaki bazalaki toné to abiki yo lobi wale sasa ya nzambe fe matse nini ba pesio nini atuka na pesa bango so mbote mama manoki afuna États-Unis bino so mbote belé pasteur Samuel Ndombel na Suisse de mosala nzambe église les témoins na pesa bino so mbote belé donc bandeko nalingi il faut toyoka mingi ne nzambe tolongo la distraction to nzambe liboso fukama tema bolongo no na se
bonela lukelo nzambe nzambe akopesa ba révélation belé concernant makambu otozo lekana na minute oto comme na tas de la fin mutu na mutu fa ko préparer à venir na ye lelo soko kufi aya o kende wapi oko se retrouver wapi donc o eza important yango wana o liti frère Mathieu Badioko azanango contre ba faux pasteur wana ba ti Christ ba koti na kasa christianisme ba bige tende za wana ba sala nzambe ba chrétien baza ba chrétien te baza ba sala satan baza ba talokuta bakoma ko sala ba spectacle na bango lukuta eleki na kati église po ba luka ba gagner ba bien matériel na ba bien financier to kanzamba lola apambola ba vrai chrétien ba comprendre makambo oyo prochainement to kutani ba vérité za ebele o bokozwa biso toza pona bilo to bangelo kote soko kufa pona yeso to kufa to bangelo mote to tenzambe liboso. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci na bande union tout balanda biso na bande ko vani na poto ozolia na offrit na yo musala ko fingara Alvin donc nzamba lola amona bino ba ope ba sepa na Alvin nzamba lola amona bino. La Bible nous dit que personne n'est le maître de son souffle de vie pour pouvoir les retenir au jour du malheur. Tout est vanité de vanité ndeko. Moi je fais que mon travail donc j'ai à travailler dans les différentes chaînes de la capitale de l'X Arlo ayebina bani TV kana netté au vani aux frère Alvin aux païens lo les o futate li felonde zo futa tala basuki bona bodon naza la salité pour nabino donc bonzambe na bonzambe frère Mathieu Lola lo les o futa lola to tshelo la liboso parce que lola ki bonzambe za donc ezo futa nyonso yuta na lola bisto luka awa na sete awa diable zo régner awa sala nyonso de ya biso neza awa boye et puis lo na baxeza boye bon pour ma metali ba teza et protester bon oyolo frère Mathieu Lobi nandimi on te talika ye moko bien aimé dans les seigneurs mais ngana démarrer car na voiture na kente pas gimole kana verfi oyo lobi nandimi te na boya on pété et tali gimole ka paye na o mais ngana chrétien ngana zo baptême nandimi la skolo bo bix na vie na ngai na zo baptême mais gimole ka aboni motema zwi ni baptême et puis na bosa eloko moko mon frère bisto yebi soki moto azwi délivrance basala nini batumbaka temple biloko to yaki na batumbi sikoyo pasteur Kabondo Walesa nalo baba na caméra bozwi temple ya gimoleka soit disant ya gimole po gimoleka moko aloba ke za ya bino bosombaki nde yazalaki accompagner nango siko atako ezaki ya gimoleka moto yaki nango siko tango moto a se repartir siko temple na kati église esalani. Mes frères Malembe bakaleso ya ba musicien o suzi balondo akena kotike pa na ye abenga ba musicien na ba joueur muso bakena ozongo pourquoi ozondima te que délivrance esami na ndenga solo. Ah papa délivrance ye moko moto to dégager ngamona moyo na moto kindokeza papa to pena ba grâce pe to mona rapé molimo nzambe do atika biso bongo te poto nzambe zo bimisa muto nzambe tanga pesa ka misa pesa na provision. Merci ngana ya biso na kazane ndokiti lelo yo gimoleka ndenga za za empire. Merci oya ko loba za pas de mat pas lobi kazane piaka yeba pesa mbongo mais ngaso pesa ngambongo koropre nga pona na défendre ba ti Christ na ozona ngate pona sala ngo pété c'est ça. Merci. Donc toza au milieu du village tolia mbongo pasteur morote na journaliste ya Kabondo Walesa te ba benga kangaso ba benga ke osa musala natika olia $5000 tende au mois publié oh Alvin aussi $5000 ya Kabondo Walesa oza donc nzamalo la l'émission. Un grand merci na pasteur Feza Missi à la bouche autorisée de l'Éternel nanga Mozirik frère Papi Kongenda motema mama Sylvie Wachini tozoze album qui sera sauvé na chant de fond frère Papi Kongenda mama Sylvie Wachini pe na mama Mami Mbunga nanga ya Suisse motema papa Blaise Mbunga filo moko ya motema Bivens do depuis Londres pe na Emmanuel motema ya mama Gisèle Lukelo papa Emmanuel kuna na Boston bonzambe na bonzambe Lola ezofuta